Bino lelo to komina liteya ya mibale ya chimie ndenge to bandaki lobi to monaki ke chimie euta banda bakoko na Egypte etamboli pe lelo yo to komina chimie oyo eza lokola nzebi oyo eza lokola oyo eza science toloba nzebi yango na science eloko ya monene na chimie ndenge tolobi ezalaka na ba biloko oza nango na ebandeli yango nde okosangisa po ozwa biloko oyo oza na yango posa na suka biloko oyo oza na yango na ebandeli na chimie babengaka yango bibongolana moko ebongolana na français balobi réactif donc na ebandeli tozalaka na ba réactif to bibongolana tokosangisa ba réactif soko sangisi bibongolana wana bibongolana ekobongolana ndenge kombola ngo elobi ebongolanaka ekobimisa biloko ya suka oyo na français babengi ba produit na lingala tolobi bizwami biloko oyo ezwami donc na chimie tozalaka na bibongolana na ebandeli yango ekobongolana pe na suka ekobimisa bizwami na français balobi na ebandeli tozali na ba réactifs ils vont réagir entre eux et ils vont donner des produits donc na ebandeli tozali na bibongolana na suka tozali na bizwami neti tozwa ndakisa ya kosala savon pona kosala savon na ebandeli tozalaka na mafuta tozalaka pe na soude caustique soude caustique na mafuta tokobenga yango bibongolana yango nde tozali nango na ebandeli soki tosangisi mafuta na soude bibongolana mibale esangani ebongolani kati na bango ebimisi nini savon elingi koloba nini elingi koloba ke mafuta ebongoli soude ebongoli mafuta babongolani babimisi savon ezali ezwami oyo na français balobi produit donc mafuta na soude ezali ba réactif bibongolana savon ezali produit donc wana bilkombo wana mibale tokosalela yango mingi kobanda siko ti libela na libela to banosalela ebongolana na ezwami donc il faut kokanga yango réactif na produit eloko mosusu ya malamu ya kosimba tina na chimie ezali biloko misato oyo tobengi elimboli na français balobi théorie bosali solo na français balobi pratique pe bomeki na français balobi expérience tozali na biloko wana misato elimboli bosali solo na bomeki théorie pratique na expérience chimie ezali nzebi oyo etalaka misala maboko etalaka pe théorie misala ya makanisi biloko na misato esengeli kosangisa na yango eloko mosusu oyo ezali na tina monene na chimie ezali oyo tozali kobenga matière na français babengi yango matière na lingala tobengi yango esimbamaka donc esimbamaka ezali eloko nyonso oyo ekoki kosimbama ndenge komona mo epesami matière ekoki koyoka masolo ekoki komonama na miso to te ekoki kotutama soko tuti yango koyoka tozwa neti ndakisa biloko nyonso tozali na yango mai banzoto banzete banyama mopepe nyonso wana ezali nini ezali bisimbamaka to ba matière
ndenge tolobi kombo esimbamaka koloba te bongo ndeni mopepe na simbaka yango te mopepe pe etutaka yo na poso po eleka soki yo ozali wana mopepe lele koya ekotuta yo ekokende donc mopepe pe ezali esimbamaka bisimbamaka to matière na français ezalaka na bizalela misato ya minene toloba mpenza ezalaka na bizalela minei ezali ndenge eloko ezaleli tozwa ndakisa mai soki ozwi yango na ndenge ezalaka na ebale ezali beau mai toloba oyo na français balobi eza liquide kasi soki ozwi otie yango na congélateur na esika ya malili malili makasi okomona mai ekomi libanga ekomi makasi donc toza na beau mai to liquide makasi to solide pe soki po tokisi mai na moto okomona mai esali nini ekomi kokende milinga tozali pe na molinga donc esimbamaka ekoki kozala molinga ekoki kozala beau mai ekoki kozala pe ya makasi donc les trois états de la matière nde balobi bizalela misato ya bisimbamaka ezali beau mai molinga to pe ya makasi bizalela wana misato ezali na tina monene na chimie to ezala na physique po ndenge ya kosalela tokomona ke ekosenga ke eloko moko ekoki kozala lelo yo beau mai ndakisa mafuta soki okalingi yango ekomi beau mai liquide soki otiki yango na frigo neti mafuta ntaba okomona ye makasi to te pe soki oyanduli yango mpena na ndenge ya moto ya makasi ekoki epe molinga tozali pe na ezalela mosusu oyo babengaka plasma ezali pe ezalela mosusu oyo esimbamaka ekozwama yango tokoyekola yango mpenza ntango tokopusana mpenza na bozindo lelo tokanga nanu babizalela misato wana beau mai molinga na ya makasi vous comprenez donc ça veut dire que l'état liquide l'état solide et l'état gazeux molinga solide makasi liquide beau mai wana ba état ya esimbamaka donc tolobi ezalela ya eloko ezali ndenge ezalelaka donc ça veut dire l'état dans quel état ça se trouve donc ezalela nde yango na babengi na français état na yango liquide solide to gazeux voilà eloko ya mosusu ya na chimie oyo tokozala nango liloba mosusu tokozala nango oyo tobenga ezala awa tobanda sikoyo kozala na bokebi po moni chimie eza nzebi eza science donc ezali na bandenge nango ya kolobela oyo biso tokolanda yango na ndenge tokosalela ezali oyo na français babengaka substance ezali eloko nyonso oyo ezali na lolenge na yango neti mai ezali substance alcool ezali substance tokomona yango ezali na bomoko ya bizalela na yango nyonso wana tozwi sikoyo na lite ya oyo donc tomoni ke na ebandeli tozali na bibongolana bizwami donc réactif na produit bibongolana ezalaka na ebandeli réactif ezalaka non bibongolana yango na réactif ezalaka na ebandeli produit to bizwami yango nde tozwaka na suka malobana mibale sengeli kosimba ntina et puis tolobi susu nini tolobi tozalaka na chimie tozala na posa ya elimboli kolimbola makambo kopesa yango ndimbola koexplike ndenge tomoni mai ezali kotoka mpona nini topesi ndimbola wana na français balobi théorie tozali mpe na bomekimeki ndenge théorie epesaki ndimbola tokomekameka toyeba eske eza ya solo to eza ya lokuta komekameka wana yango oyo na français babengi expérience yango nde okomona na zwi tokozwa biloko mike tosangisi totali epesi boyini siko soki tomekimeki tomoni esimbi tokena oyo babenga bosali solo ezali pratique ça veut dire que na komekameka na ndenge ya moke mpona yeba ekosenganga mafuta boni ekosenganga soude kilo boni mpona sala savon ntango na mekimeki na zwi eyano nakei sikoyo mpenza na kosala solo ya monene nasomi mpenza o katini ya mafuta sachet ya soude mpe nasali savon na ngai ndenge ezali voilà awa tosukisi awa
na moi ba définition oyo ya mayebo nde balobaka ya bibongolana bizwami ezalela ya bisimba maka esimba maka yali oba mingi matière ezalaka molinga ezalaka bomai to pezalaka ya makasi donc gazeux liquide to pe solide na eteni oyo ekolanda tokoyekola ba kobongwama ya bizalela ndenge ni eloko yekolongwa bomai ekei makasi to ya makasi ekei na molinga pe bongo na bongo tosuki awa ezali ngai molakisi na bino bienvenue Sene Mongaba pona kozwa ngai ezali tango nyonso na senemongaba.com to pe na mabiki.net mbote na bino tokomi mbala ya nsima. Lobinako zongai mopembo ezali ndeli wandeo nakei